Funa telema ongenge. Bandalungwa pelisa mwinda na yo. Si Mayabulembi Mantianga Gilles d'Indeko Zulu. Ndeko Zulu, candidat député provincial ya Bandalungwa numéro 10. Pe candidat député national na Funa numéro 136. Olingi mbangona ya Funa. Pe Bandalungwa. Ndeko ya Congo, mwana ya Kinshasa. Kokosa na lisusu te. Choix na bino pour l'élection en 2023. Ezali 7-10 na Bandalungwa. Pe 136 na Funa. Kombo na ye nani? Bulembi Mantianga Gilles. Votez, votez. Votez, votez. Kobonga ezalaka volonté. Kobeba pe ezali volonté. Bolingi Bandalungwa pe Funa ebongwana. Choix ezali se motomoko. Bulembi Mantianga Gilles. Bo vota bakosa bino. Ye alobi. A cause la kaka molobeli ya peuple. Apesi chance belé ali muto ba bandi minga idi pe politique po ya bango ko ta politique mo kala ouais ya c'est que si au mona négocier à recevoir. OK, amen. Mais na voyez ça y est négocier proposer balou ya madame ko na pesa. Papa Gilles Bulembi ndeko Gilles na mona ga na dele mission na moniere na tout la pays azolo ba bien en tout cas za pe na mona ga za pour te aza pe contre te ala pe na pona ba congolais Gilles moniere yango yo za biso ndeko so soutenir bino comment à ça pour te dire bino pour la matière parce que mando to le ko yo ba on assemblée zéro. Donc si vous avez des pères et des mères, à la vraiment utilise. Olingi balobela yo 10 na Bandalungwa pe 136 na Funa. Bulembi Mantianga Gilles azalana nous député te alobela bino ba solution zoma. Votez, votez. Votez, votez. Bulembi Mantianga Gilles histoire d'amour pour na bana ya Bandalungwa pe bana ya Funa. C'est moko émission moko ya monene na République démocratique du Congo et ça la maka niveau à canal qui télévision on peut ça rabine information là où est la politique la social la économie er moko pe ma sport parce que canal qui nous a dit chaîne moko monene pas yapi ma candidature bino ne fait que aller que ça la rendre pour la paix sabino information na et c'est le la émission assez moi lelo et la surprise la surprise parce que nous sommes fiers. Les innovations, les salamate, mais il faut que nous soyons pour créer. On comprend l'idée pourquoi tout ça là-haut. Les alliés en n'auront pas Bakar. Na Kinshasa, na Bondal, na République démocratique du Congo. Pourquoi te prenez remplir Bakar na commune à Bandalungwa? Te prenez tout simplement parce que les alliés fiers. Il y a candidat Moko, leader, il y a Funa, et a postulé à l'élection. Il y a décembre 2023. Comme on a Jules Bulembi Mantianga. Amsou ba yebela comme Ndeko Zulu. Pour le moniere. Ba eti musu ba ya Rebou Mas. Ba mutaza comme on a personne ba comme on se bala. Ndeko Zulu ba ekara ye. Jules Bulembi kara ye. To ya mieux lelo. Pour lelo za sous koto. Dia comme ko ta ba invité. Et bito lukaye. Yo me sera retourner ba mituna. Ndeko Zulu to lukaye to tout la to balano. Pour la politique, pourquoi vu d'ailleurs le Boni ou ma qualification Zali Néoni. Nous bonsoir Mbote. Mbote Mario Ambongo. Ah, on dit que les gens se remarquent ce que vous avez. Et c'est un monde de mais c'est là où tu as tout micro. Mais là, vous savez là, le baluté est là micro. Merci Mario Ambongo. Mais c'est mon macassi. C'est mon macassi. Il y a cause à la levée de Bolsonaro. Nana mesala ko sala place yo sali lelo na ba ko mutuna na mituna merci encore une fois ça me va tout droit au cœur. Toujours rappeler que aux alliés candidats la circonscription ya Funa la numéro 136 voilà arrêtez la bête bandati aux alliés sous la députation nationale aux alliés sous candidat provincial la commune ya Bandalungwa la numéro 10. On va d'abord Mbappé, Messi, génération, c'est vraiment Bapona. Par rapport au numéro 10, c'est le moins facile. Si on peut tout dans nous, il y a des choses. Il y a des choses. Ah, il y a la politique. Politique, il y a des choses. Mais pour vraiment parcours, on a un scolaire même. Tout le parcours scolaire. La résumé, un détail, parcours
scolaire le moqué. Ah, parcours scolaire. Merci. Merci à nos téléspectateurs, nous surtout. Il y a Canal Kin Télévision, peu de chaîne Moussoussou et pas émission pour le cas. Merci Mavambon encore une fois. Merci le Bonama. Naï, na tana école primaire na Saint-André na Bandalungu et na commune à Kinshasa. Na Sidissa Wana, na l'école na Saint-Charles-de-Loanga, première deuxième CO et puis na collège Elikia. Saint-Charles à la Bandal. Voilà. Ah, na collège Elikia et puis collège Elikia, kuna tutanga ba Pierrot Moulou, tutanga ba Hervé Biakese, tutanga ba Tebele et puis wana na partie à 5e de chimie na le mois parce que Elikia ça que la Sango, il fallait que soit plus de 55% pour passer 6e. Catholique catholique bazalaga. Maintenant on soit qu'à moins de 55%, on soit à 54%. Mais pourquoi on est à 6e comme on a un peu moins de la classe, Basango baloba tena bandela. Pour faire papa la vie sur que na bandela qui 5e maintenant on va dossier na Bandalungu wa Presto Ali. Na institut salon à Bandal et puis vers les années 90-91 na eu décroché diplôme d'état. Après na que na université libre de Kinshasa alors na ça la science politique et administrative nous avons promotion moi libété là moi c'est pas promotion là tu vas promotion là chez yo Bimpoke wa ba classe la bio na biso to ya promotion il y a ba pasteur Kizamina pasteur Kizamina va moi pasteur Kizamina moi classe na biso il y a une promotion ya ba Libamba. C'est une pas à dire vice-ministre. Ah, vice-ministre affaires étrangères. Affaires étrangères. On a aussi dit ça qu'on a la science politique et administrative. La personne va camarade nous monter. Et puis tellement que nous avons besoin de soucis dans l'aïe. Nous avons la bibliothèque d'aller. Nous avons la journaliste et puis nous avons la politique active. Quand on a dit ici. Musala eko mona na penza te toluki ba misala bunda na luka misala même na ba gardien j'ai l'honneur de ko mama ebele de ko Mario mais musala ça va quitter comme ça on la TV na mona moninga na ngai Pierrot Mbuyu na ko na ko ba RTT après ça la émission ya sport na Canal King après na ko luka Pierrot Mbuyu souci na pesa na comme journaliste pour na ça ba modèle Pierrot Mbuyu habité na ebio dans notre classe na Elikia Pierrot Mbuyu azaki c'est wana chef sport na Canal King donc c'est comme Bilo Bolongo c'est Bolongo ça va se faire Bolongo moi c'est voilà Bilo Bolongo banati le collet moi équipe je crois na ekukuta ba champion jonji na ekuta mwa batebele bela ba mama deo ba mulomela na ekuta mwa batebele to bani na sport ngana yaki ngai enoko matondo azana radio kapi na ana tel ani aluma plutôt ana tel mona classe na biso na yelka azala antenne akora RTGA mona classe na biso na yelka ngai to yaki enoko matondo na radio kapi ani aluma to bani na sport ti sport ezaka section na kati ya JT service info voilà service info mtala kwa Viki Kazu ti mo vini mo yo pesa na service info allez to yo ko taper na info ti lelo na na Canal King comme directeur des infos to ba noter malé na votre ko mawana mais tant on est na TV j'imagine les des soucis là ba modèle la télé zaki ba modèle na zara Paul Basumantini modèle na zara Ekambaye Oleka modèle na zara ko ibantimba le force mona nsomi le ko sala radio nationale c'est ça l'équipe là voilà la même équipe modèle na ngai sous après ya liboso yaki on a tangi ezali pe nini ekola na monga likuta na radio mboma meno nsomone makoto de mzimbuma bolo abonza kwa voilà ba manda chebwa mikezo losi ba modèle na ngeza kwa siko yo okopona ele omongo métier mono ya msala mongo yaki ya journalisme oyebi ke zamani kakata le belé bafuta wa malonga to banga kité est-ce que ba kité que ezaki passion na rapport na yo mais ezaki passion na Canal King na sala 5 ans na sala chef d'édition na sala 3 ans na posaka fois na élément journal ba référence na posaka fois na sala tala ndenge ba posaka sala yekola na ko yekola na sala procéder mais loko mususu na bosani na bimaka na TV pour la première fois na Coupe du Monde ya Corée Japon
Parce que on a fait la machine à balle. Balle, oui, là, en général. Parce que tu le nom à Camara Sport, donc, Corée-Japon, match d'ouverture France-Sénégal. Oh, France-Sénégal, la dernière 1-0. Apollara 1-0. Pierrot Mouya, mais quand il y a Ami Alouma, Normatondo, on a tout remettre dans Mbinza. Ça c'était vers les années 2002. Il y a un canal qui n'a 99, mais il y a TV 3 ans après. Oh, mais Mélé Obadi, Nakalaki, osé postuler. Aux alliés d'autres appelés aux alliés candidats. La FUNA numéro 136, osé préciser, Badba Kangaga. Aux assos sur la Bandalunga, numéro 10, la provinciale, la FUNA nationale. Mais Mélé est politique, comment nous avons le rôle à la Moukia, Sénégal politique, à Côte, tout ça. Mais est-ce que nous avons pas Moussa Lajouni? Tu as eu un parcours dans ma bureau, dans ma cabinet pour nous avons pas un journaliste dans ma cabinet. Je fus conseiller en communication. Il y a le gouverneur Makila, José Makila sous mandat dans l'Équateur. On attend à Zagui dans l'MNC. Mais l'Équateur, on a besoin de la province. Nous avons la Kuna, nous sommes dans l'élément, nous avons l'Équateur pendant 3 ans. Nous sommes dans l'élément, nous avons avion, nous avons soki ta mutu na royauté to okende na c'est wana gouverneur na ba territoire mususu to tie ba image na to pesa yango na avion ya Monisco et Kinshasa bazo traité awa après José Makila na kozala conseiller communication na ministère à plan et on est là qui délice sanga nkunu chakasa da ozo ko la ozo même ta comme ministre à plan a remplacé qui ta mama donc maman le MLC Délice Sanga qui fait le directeur de cabinet Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc on a dit conseil communication dans le ministère à plan. Après on a dit sous conseil communication il y a Germain Kambinga dans le ministère de l'industrie. Aujourd'hui il y a qui l'industrie na sous matata pour donc on a travaillé dans le cabinet dans 3 cabinets. Nous au postulé dans niveau à Funa. La vente comme on a et ça le plan bâti. Nous peut parler dans donc vie professionnelle là après vie privée là bien pour gérer que même les alliances les résume aux mariés qui donnent la confirmation pas d'ailleurs famille les alibétés mariés devant l'État congolais devant les hommes et devant Dieu. Maman Mora Kitoko, maman Véronique Bipelou Boulombi, voilà maman, voilà madame, c'est ma femme légitime que j'aime bien. Et puis tout ça là-bas la mine, dans la Just de Aluku Saboulombi, il y a Liboso, elle termine cette année la licence dans droit économique dans l'Université libre de Kinshasa, c'est ça. Déjà à Noyo, après dans la Bruno Junior Boulombi, dans la Daniel Boulombi, puis dans la Bruno Boulombi, dans la Bana mine. Il y a 4e d'une famille de 8 enfants. Dans la 4. Donc on a famille 8 enfants, on a 2 Bakoufa. Totikala 6, papa na maman, papa Boulombi pas Koufa, maman Makaya pas Koufa, donc Totikala 6, bana 6, il va aller Koufa donc on a sa 4e. On peut s'y aller qui va aller recherche tout ça, il va pour ça faire un salaire de journaliste. Oui, mon corps il passe à mon corps, à un journaliste c'est toujours dans le canal qui. Ouais, Souka Benjamin Lukombo, à sa place journaliste. Avec procès, à parler du peuple. C'est un petit qui se bat bien. Oui, ça a parlé du peuple dans le service, celui de la communication de l'Assemblée nationale. Voilà, mon Antou Kalabiso, Benjamin Boulet depuis. Il passe à Moussoussou, à postuler na Lema et puis na Lukuma, na souhaité bonne chance. Mais aussi tout ça. Et Zali, originaire de Congo central. Et bien là, Bakasaranaza Moulouba, et bien là, Bakasaranaza Mungala, 100%, non, 100% Moutandu, il y a Congo central de père et de mère. Tout ça, fief, Nabakao. Dès que Vandi de la Bandal, personnellement, ça te dit quoi? La pâte à. Bandal, les autres appelés dans la souvenir belé. Bandal, les autres appelés dans la souvenir belé. Bandalungwa. Biso bazabe na soba sa ikola na lang. Na Bandalungwa. To ta classe très jeune moi très jeune hein. Surtout ma week-end. On l'a mouki, on l'a dit. Pantalon toujours te refilé. Toujours te refilé à Massango. Naï Jean-Papi Mayo, Serge Mokanda, Alain Charles Louemba, Mimi Kaboulo, que son âme repose en paix. Mimi Kaboulo, Atika Bisso, ça va au Fida, les lots de Gérard.
tozali na bomona banda babengo le Chalama. Tozali na Roger Bongo, Alain Bongo, bana ba grand frère ya Sylvie Bongo, ya concert la biso Sylvie Bongo. Voilà, ba grand frère ya Sylvie Bongo. Donc tozali ba Pati Masudi, ba obenga biso ba Chalama. Na soir wana bolati bien, donc na Royal. Donc Stéphane na Royal, tout le monde bandal, OK, Stéphane na Royal. Donc bandal les ont rappelé na ba souvenir ebele, bandal les ont rappelé na alimentation chichi. Bandal les ont rappelé na signer le rôle à Silufani. Oui bien on dit minene. Bandal les ont rappelé na ba signer mon fils. Donc bandal les ont rappelé na makambu ebele. Donc ba misukudu na komi tata boye à 54 ans parce que moi je suis là le 9 juin 69. Il y a un petit gars. Tu sais que maman verra se battre la bien, même mon père n'a pas battre la bien, mais j'ai 54 ans. N'a pas été en 69. Aux alliés candidats à la députation provinciale à la commune de Bandalunga. Oui, mais yo au milieu de Bangladesh, Tozoyoka, Tozoyoka, il paraîtrait dans Bandalba. Bah comme c'est belé, c'est belé, ils sont à Batambo, ils sont à Bandal, ils ont un risque. Pourquoi tu as pourquoi on poni bandal? Non, Mario, et ça risque. Il y a un risque. Na poni bandal parce que nana ça a besoin et ça ambition la bandal kala. Nda il faut na koma nous le bélia bana bandalunga. Et ça te que na lamu na tomo boye na susu mu kite. Voilà. Voilà bon. Et ça dit que mambo te mambo ko belé ba paso so ba modèle ni ba so ango. Et yebi ça qui nous Mario mbongo. Et ba ni journalisme lelo to ça mbiaka. Modèle le ba paso so la mbongo lelo. Oyebi yango misi ba so la mutoki na bango misi so yango so dimati donc souci na bandakala na ça la molobela bana bandaka souci na bandakala j'ai hésité en 2006 na hésité qui mais en 2018 na yé ba voter na ebele na bandalunga ozaki massivement voté na bandal j'étais massivement et le bomanga na bandalunga na 2018 et c'est là que seuil mais bana bandalunga na mingi ba voter na mingi baloba na ngai ke Ndeko Zulu ata raté pour eux mais en 2023 tu ko voter yo parce que banana so banga mutu te parce que biso tuna discours ba o ba tinaki na assemblée professionnelle le ba moni la vote tout là ouais le tout la vote tout là bâtiment la commune za de délégat qui a député la bureau là l'assemblée provinciale et pas des animaux la moi c'est la conscience député la biso na Ngalema député la biso na Limité député la biso na Ngaba député la Njili Musali ya Sali yo pesa qui député en tant que le qui a mabelé à Bandal ou à Kenya qui dans parlement na la partie de la Ebi Musala va passer pour la parlement de député un échec tout ça un échec ya ko saranate yo mo ko moni tout ça journaliste au monde na assemblée professionnelle et kani ba porte nango désordre en peu de anarchie bakino ba so landa biso bakino boso na biso est-ce que de ça fier na assemblée professionnelle à Kinshasa bakino boso na biso et comme kuno ba ke comme ko swana et bit nini assemblée professionnelle ma longa et voté pour na o bénéfique na bakino pour na bakino niso de la modèle qui se fait aller. C'est la plus mauvaise assemblée professionnelle de la République démocratique du Congo. Depuis ça, depuis n'a jamais connu. Depuis 2006. Je préfère assemblée professionnelle dans nos botettes. Bon sens, c'est ça qui. Je préfère assemblée professionnelle dans Henri Toka. Pour dire que l'histoire, pour l'histoire, l'assemblée professionnelle, il y a un modèle à l'Obakinois. De recevoir sous erreur le 20 décembre 2023. Député, assemblée professionnelle à Kinshasa, Litombani, et Memeli Binoni, et là on est dans Malonga, Makamuni dans Malonga, Basali, pour Bilo Bakinobo se retrouver. Moi, na combien de niveau, on a combien de tourna. Est-ce que Kinshasa a eu une assemblée professionnelle? Est-ce que ça a gouverné? Est-ce que ça a gouverné? Échec, un bilan largement négatif. Et on a vu Kinshasa, Bakinois, Bandalua. Vous tenez l'Assemblée provinciale. Le moni résultat, et comme nous avons commandé chanteur, à commander notre couleur, et là on est dans salle pour na bana bandalunga. Bana bandalunga, pour reconnaître les sous erreur ouana, na 2000, na le 20 décembre, bah les ans. Nous avons bis, nous avons Messi, nous avons Mbappé, nous avons bis. Moi, c'est mon souci. Il faut nous aller à Molobeli, à bana bandalunga. Bandal mérite mieux. Bandal a son droit que bon la biso nous tout monde boya mais magane maleta mutu
aloboye botie wana aloba eloko moko te ayebe eloko moko te botie wana po azala molobe na bino te basombaka conscience bato na mbongo te misala esalema bato balinga moto na motema cette fois-ci ngai nalobi il faut nazala molobe na bana bandalo ndeko lelo postulé la terrain provincial avant que ezama solo ya national mais bandalo ezoloba wana baproblème yango à peu près koza nini mpo olobela bango na niveau apeka une façon koza élu courant mai tulina insécurité non tout ça ça peut moko ya centre culturel moto na moto na bandalungwa ozali national mais lelo moto ya moto abongisa dépôt bapousse député ni na bandala ça lobelika bamoto na moto abongisa mais fils qu'une réhabilitation député ni na bandal et puis ministère de la culture fait de saisir voilà normalement il fallait makelele pona moto na moto abongisa et comme na gestion ya ministère de la culture le lobeta tour na moto abongisa et comme na dépôt ya bapousse ba bloc rebelle Bandalungwa stade municipal ya Bandal stade municipal 3 et comment vous ça là mais Bandalungwa ça la personne n'en parle les travaux inachevés personne n'en parle où est mon rebelle Bandalungwa terrain na sinkin na simana biso abandonné terrain 5 acier abandonné Bandal mérite mieux il faut biso celui qui lobby bakonzi bakoyoka musala député en wana loba c'était ba ebi pour l'Assemblée provinciale et ça la mise en application au lobby bakonzi mara na biso lomo au moni na sukulu na leki na ba perso wana na ba motion na ba français te non mais la question c'est déjà perdu poser la lingala dans la swahili voilà chiluba la kikongo na ba français on est ba assembler la ba français la ligne française na système ya lingala pour ça na carte ba règlement d'intérieur et ça l'Assemblée provinciale et ça l'Assemblée nationale Bandal mérite mieux Bandal les alaki boite alors il moko makaka député à Bandalungwa na loyenge et histoire ya Bandalungwa te Bandal mérite mieux tozali awa na commune ya Bandalungwa tovandi na rompe bakayau et par exemple tozali kosola na moko ya bacandidat azali candidat à la députation nationale à niveau ya Funa na numéro 136 azapeli sous candidat na provincial à la commune ya Bandalungwa numéro 10 ndeko zulu tozobeta masolo na oyo na oyo etali politique tobeti masolo ya cursus scolaire na ye bolandi ndenge expliqué bino abutu moko atomoya batika likolo tobeti masolo ya parcours na ye sur le plan journalistique ndenge ateri na ndenge afungwami tobeti me masolo na ye sur le plan professionnel à travailler dans plus de 4 ministères à travailler ti na bagouvernorat tozobeta masolo sikoyo ya vision na ye par rapport ya politique oyo aponi alingi aservir bakongolais ndeko zulu Funa aux appels sous la Funa la commune est allée belle mais Funa peut abonner 7 communes est-ce que d'abord avant que Zamotuna la seigneur nous veut à Mata a tel a fait quelques descentes là et ça qui dans quelques communes il y a Funa baloba likambo na likambo ezalaka na ntango na yango boyokaka te bino boleka tembe oyo ekomi ntango ya Gilles Bulembi Mantianga Ndeko Zulu je suis Funa 2023 mokambi ya fondation oyo ezali na kombo na ye a confirmaki leadership na ye mokolo ya dimanche 2 avril 2023 na Bandalungwa wapi ba mama ya 7 commune mokako ya Funa bandimela na bango je suis Funa 2023 bakutanaki na salle de fête Falbob pona ko clôturer moi oyo ebongisama na tina na bango lokola apesaka mwasi place de choix Ndeko Zulu azwaki maloba na tango moke pona kopesa ba mama merci ndenge basali déplacement ya kokita kino esika oyo sima na yango atikaki na ye maloba epai ya molongani na ye la femme légitime Véronique Bipendu Bulembi oyo abetaki sete pona likambo etali fondation Gilles Bulembi Mantianga pe femme lumière oyo basalaka mosala pona kosunga ba femme veuve mais aussi ba fille mère awa ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te ba mama balobi ba rate occasion po bazwa zéro jamais
bango nyonso basengaki mbala moko ba fiche d'adhésion pona kokota na fondation oyo. Esengo ezalaki na ndenge ya kosakana te. Kasi lokola ezalaki clôture ya mois de la femme, maputa ekabwanaki lokola nguba bino moko botala mama moko azwaki oye pièce ya liputa enveloppe ya malunga oyo kosunga ye po batongisa yango. Na esengo na motema ba mama ba pesi ndeko Zulu merci pe molonga na ye mama Véronique Bipendu oyo bango balobi ba komema bango kino décembre 2023 na mapeka boyo kangunga. On pesi nzambe merci pour la confirmation penza ejibo yango oyo akosaka na ete ndeko Zulu tolati alati si ba mama eze sengo makasi baze belete aumela tuka na sepeli makasi na ndenge tomonaka ndeko Zulu na télévision lelo to vivre ye penda fara naza na sengo mingi na oya pesi ngai lokola kado liputa nzamba pambola ye abakise bele aumela asimba nzete na mokili na ndeko Zulu esengo makasi na yo asali asangisi biso ba mama nyonso en tout cas nzamba pambola ye makambo na ye kende liboso akozonga simata za meilleur papa langa donc nzamba pambola ye vraiment naza na esengo makasi na yolo ezade yo tokola da yo tinali fobo. Remercie vraiment ndeko Zulu nzambe vraiment abakisela pese ya mingi na oyo ebimaki vraiment na mona na makambo boyete tokende bisika tozoka benzulu câble mwana mobali oyo na mbongo ya dépassé azwa kende liboso na vie ya sali yango nzamba pambola apomba ma Véro na bila elamba ya qualité demi hollandais te bazula za final nzamba pamba bazula pamba mama Véro na suki wana ote maola somutu te asa chance na ngai papa moya olobesa te umela na yo na ngwenda na yo pièce du puta na $50 ba ususu ba pesa ba tibezu comme le meilleur pièce hollandais oh non oh ya pambola manzamba bona ye zama monga kutala ba $50 na yango yo papa Gilles umela nzamba pambola yo abakisela yo ebele okende liboso omona malamu simba libende tala kaka yo tala tozulelo ba pièce ya bilamba tanga mokanda na Pisome nzembo ya Bayuda chapitre 20 1 tina 9 papa merci ongana pesi yo yango wana tanga mokanda wana nzembo ya Bayuda Pisome 20 1 à 9 tanga yango papa ozo makasi na mwana na biso ozo makasi toloba lisusu nini yambala oyo ndeko Zulu akei na bango likolo makasi po oyo bino moko bomoni démonstration ezali mbala moko confirmation ya popularité na ye na cette commune ya Funa balobi bakwei na bango na charme na ye. Voilà, merci de l'amener que Teresa Radio qui va descendre en Oba, toujours personnage politique que l'action va descendre là. Mais petit peu la bénia, aux autres qui t'a, parce que là-bas, est-ce que personnellement, tu étais surpris de les émois à terre, voilà, parce que là-bas, ils ont compté partout dans la facilité de ce. Ça te fait quoi, tant aux émois la population? Parce que vous voyez, Bissayo, de Rosine, le bel abysse, parce que ma charge d'abord, la Fouda, ma boîte qui est. Ils ont kilomètres. Normalement, merci Mario, avant de répondre à mon tour, on a le vélo, Mario, on a postulé dans sa chômeur. Dans sa chômeur, on a surtout quel est le côté. On a surtout quel est le côté. Dans sa chômeur, donc on a postulé dans sa directeur d'info à Canal Kim, on a postulé dans Kambaka, directeur de sport, dans Canal Kim, donc dans sa chômeur. Et nous, on a eu tout tour, on a banni Moussalo, le loto Mario. Tout ça en 2023. Nana bani musala oyo ya kotambolaka depuis 2000 ça fait au moins 4 ans. Je crois ça coule à ça on a sima. Aboye ba histoire Jules Rekombe na pesa de même bureau stratégique na ba histoire. Jules Ayala Mpola Jules. Asa coordonnateur ya Jésus Funa 2023. Structure na ngai. Yemta cordon. Donc na bani musala banakala. D'abord place na okita na oza toujours na zo ya mama malamu parce que batu balobi na musala osala na télévision. To se pela na ngoni o le ba na télévision to se pela na ngoni soko beleli likambo ça le madame et ça va d'abord mais je me suis dit
c'est que musala na salaka batu basepelaka na musala wana parce que naza na presse lelo 24 ans 25 ans lelo toforme mpe baleki mosusu yo oyebi oyo bazoya mpe baza kobima malembe donc badescente wana esalaka bien mingi parce que soki nalobaki ke ngai ndeko zulu na mikoki na ngai nasala so badescente te na ngai nalobaka na mikoki nakofanda na ngai na postule bakofote nga or c'est une erreur. Il faut toujours qu'on pour affronter Batouana, koyoka badoléance na bango partout na tamboli na funa, badoléance c'est ça qu'on s'est résumé na mai, et ça qu'on s'est résumé na courant, et ça qu'on s'est résumé na kuluna, donc na insécurité. En tout cas, partout na tamboli na funa. Et na côté na 7 communes pour na banyango lelote. Na surtout pour na lelote. Oui, musala makasi osala musala eza ya makasi. Eza ya makasi, soki lelo nzamba lobi ke tokene na assemblée nationale. Tout ça là tout est voté tout préparer la loi projet la loi moko ya bien et talimini social parce que peuple a besoin de social. Oui misala et salemi na côté à gratuité et enseignement et salemi avancer parce que sur mon tâche le collaborer à pour ça la tient pas il faut qu'on féliciter mais il faut pour ça la moitié sur monde de la santé éducation ba école pas il faut qu'on ça la moni nani développement à base de 145 c'est bon, mais il faut que l'application continue. Développement à Moka, faut un minimum. Nous sommes en Égypte en 2019. Parce que nous avons un grand sportif autour de Bango, nous avons appris la Côte d'Ivoire en 2024 na Cannes. Nous sommes en Égypte, nous sommes en Égypte, Bazo Tonga, cité Moussous, nous aussi on peut le faire. Ce que tu continues à parler du peuple Yangwana, parce que Kinshasa, tu as côté Moko. Ce qu'on a voulu, on a senti que alors il faut que Tonga, ville Moussous, na aéroport, on doit respirer. Quand tu as des conditions requises, supermarché, marché, comme ça, pour toi, vous allez un peu dégager. C'est l'aéroport et ça va casser mon corps. Moi, en Égypte, tant que tu quittes, tu y es ta vie, tu as une zéla moussous. Vous avez besoin de faire un Kinshasa, moi, je suis en maison, je suis la guitare, tu as une zéla moussous. Pourquoi pas faire aussi une zéla à maille? Je crois que ça va aider au repérer ça. Ceux qui te continuent à faire rapporter le bien-être. Un minimum. Il y a des femmes, oui, pas ça, mais il faut suivre, continuer, il faut multiplier beaucoup d'efforts. Il y a des soutien. Nous sommes là dans l'Assemblée nationale. Il y a la population, il y a voter. La loi est belle, ils ont bénéfice, il y a population. Ils ont bénéfice, il y a population. Pas la loi, quand on a reçu la tête, naiming et la loi sur les sociétés. Application pèse à la suivi, pèse à la population. Donc, comme nous avons député, quand on a la télévision, mais dans le bas, pour la fuma deux. Na loba ni kamu ya transformateur na loba sinon la yoki ba to mona transformateur ya kala mingi te ba zotia ba câble pour ba mais quelqu'un déjà c'est bon récemment kala mingi te décassé azoya dans quelques jours décassé azoya azo connecter ba câble et puis ba reçoit 4 départs na funa de pour ba désengorger cabine ya funa club de l'estage ici là. Merci na ndeko Zulu parce que au grâce na ye donc yebo eza grâce na ye parce que yo kama ya courant Dieu moko ya kuzana ngona kura Dieu nyote tika leza kuweza ti mais ye quand même ata tuwa mai za ko bimate mais ye mtala kisaka ngona canal king oyo mai comme oya bien eza suna problème teta oyo nyoto sa na puna eza ndeko ti ye mtaka na biloko nyoto azwa ko conseil tout donc moya bato belé bazar ba lo ba ne belé mais action to mona ti alo belé ko sala boy mais oyo tomona action oyo eza toloba action oyo tozomona esalema yango toloba ba action oyo ezosalema eza te tokotela non oyo ezosalema soki lokuta momoni na nsima momoni action mpe soki ezalaki mpe oyo tozalaki pembeni esika mpe ya mai soki nazalaki mpe na bavideo elekaki na kanaki na ngai mpe nalakisa bino ti mpe mai ekoma stable napesi ye vraiment merci wana mpenza donc ata moya kolobesa te mais merci na oyo nyonso azosala nzambe ba soutenir ya continuer ka kobatela ye soki mutu penda oyo akotia penda a mérité eza ndeko Zulu. Merci premièrement na ndeko Zulu tomonaka premièrement ba journaliste balengaka na télévision oyo na journaliste basala eloko te
eza na funa soki makambo eza lokuta transport yango mingi bazoloba tozala badepute baministre baosalelo me ndeko Zulu akamati mpasi ya population ye wana asali ke transport ezonga eya na funa. Merci vraiment, merci beaucoup ndeko Zulu nasepeli toza nanga moko te toza ebele nasepeli makasi. Topesi merci d'abord na président de la République et puis na DG Yasnel ndenga yoki de l'Alliance na biso pesi pe merci mingi ndeko Zulu c'est asa notre moko ya ba notable ya funa abundi pe mingi na ba atungisi ba konzi mingi asali ba kelele mingi et les autres moni ba résultat donc nous sommes tous contents. Le Zulu osolo ba awa kolanga bilili awa pesi maputa awa makambi ya ba transformateur awa pesi makambi ezele bozala mbongo ti mais tosimo la rabilembo ozwa mbongo musala tosalaka yo yebi eza na mbongo penza te eza na mbongo te musala sa ya mutozaka osu $100 obombi mwa 20 opesi ma zero mwa 20 aboma na banque pour tozana bana bazotanga ba classe moko ya pour assurer avenir na bango soki lokola toza na ambition amadoro okozwa chèque wana te okende bimisa ta mwa ndambu tokende kosala ta mwa descente tosomba banderole tosomba mpe polo misu tofana loba vérité neti bashe oyo toza wana baka yao nasombi yango te madame lokola autaka Chine lokola autaki Chine oyo akendaka bachine baturki badubai na commerce nasalaka lokola autaki kuna ya monsieur Roger napesi yembo te atalaka ngai depuis Chine alobi maaveo na eloko apesa mobali na ote atilelinga debache abitala debache yango mona tala musuna kotia na victoire abi contribution na ngai yango wana po musala ndeko Zulu asalaka na télévision pardon to sepelaka ne makasi awa na kata Chine donc na moni na mbongo apesa ete mais na pesa ka bokakoswa aleka azala député na tindeleka debache oyo atia wana pona campagne na ye. C'est vrai que dans le Zalon crash. Mais na zape na bateau ba soutenir. Bateau ba soutenir basali. Anonyme, anonyme. Oh, ndeko Zulu na sepela na yo. Soit ta $20. Soit ta $20. $20 wana na ko bomba, $20 wana na ko somba. Ata polo, $20 wana na ko somba ta singa ko bacha bandero. C'est vrai que la commune abandonne les Zalon crash moko ya mire tout le ko ça l'émission de donc c'est même c'est dengue ba là. Mais il y a un kalamu na moni na funa plutôt na funa na moni ba ko mona de ba kanyo makasi bon ezakata en tout cas on ne se dit ça ba opesa na merci pour au moni soko so le na télévision il faut ba reposer c'est la musala na température soko so le na nzela oso mono so le na nzela oso ba ne ba personne pression mbote yo mo mona mo mususu garçon mo na stade du Femme Tata Raphaël a télémisé ngai pour nous passer un conseil na musala na osala na mtuku ba ogangela loba na za koyoka na kana mu mususu na aéroport ndena kende na voiture na aéroport ndemle osala na te na kota mu mususu changu bana changu balobi oh ndeko Zulu yoka ka banda na funa kwa nini wadi ko consuler awa te donc ezali humilité nanga ndeko shibe pele loba muto pamba et puis musala na salaka na moni pena ke ekota ka penza batu ebele balobi te ndeko Zulu ka koswa ndenge ko olobaka ndenge ko de biso na parlement mususu balobi parce que les avis sont partagés mususu balobi ko ba journaliste ebele bakoma kuna basala musala o totina bango ngai pe na répondre bango te mutu ya mutu asa na ndenge naye ndeko Zulu na ye na ndenge na ngai boko juger ngai na action boko juger ngai na terrain ta olamva la pour bana bazali oza baleki oza bayaya yo oza déjà politique dans le temps la Congo à lobby makanté zani pour la Congo à lobby Congo à lobby nana za na liki ke Congo à lobby ke bon mais eloko na kosenga to tcha Congo liboso que to tcha ba intérêt na biso c'est le constat que n'a sali pas à quelques politiciens on vient aux affaires pour s'enrichir on oublie les populations on oublie on vient aux affaires de la politique pour servir cette population population de plus abso musala siko le temps de la campagne donc c'est na musala pana c'est quoi population là lelo etant yo kozwa population ememi na place wana komi au mati ba vitre véhicule téléphone ya mba bisute to ko ite ba pele kozala ebele mais il faut ba ndenge nini ya ko gérer yango
il faut bandeni na rechercher yango Mario Ambongo. Donc ngai na bine na rechercher pour na mona cité. Même si vous bongo kuta balanga so to na ville. Ah, Julio ni mofana na ville, na bi ville bien. Na kota ville na âge 56 ans la vacances. Na kota déjà ville. Même ça c'est ville bongo. Na population na eza na cité. Population na eza na Bandal, eza na Kalamu, eza na Makala, eza na Kumbo, eza na Selema, eza na Ngengiri, eza na Kalamu. Eza na Kasavubu. Donc, tu peux voir dans la ville pour la Moussala, mais c'est Moussala Sili. Mais il faut que la cité, pour la cité. Na au monde na mingi na cité. Na ville au monde na cadre boulot. Mais après boulot, na ba contact de na nango. Au monde na cité. C'est ce que ba homme politique na biso ba bossa na. Au commune na pouvoir, au bossa ni population. Au commune na pouvoir, changer numéro de téléphone. Changer numéro de téléphone. Au commune na pouvoir, au la haute population tinda côté. C'est ça le mal. Il y a une population le tout royo pour voter dans député ya Sika. Mario, on en a marre aussi à revoir la même personne, le même figure. Voilà, 60. Voilà, trois législatures. Kakabango. Heureusement, Denika Dimalobi, il n'y aura pas de députés nommés. Allez se battre sur le terrain. Vous avez réellement Denika Dimalobi, je veux proclamer les députés qui seront réellement élus. Je crois bien. Si majorité Rosala, mais la majorité Rosala avec les nouvelles figures, les nouvelles têtes. La population en a marre, Batakala, la peut lembi bango. Donc ça, on va chance, Talabanda. Bandal. Et tu l'as montré dans l'Assemblée provinciale. Et comme nous avons dit, Nzembu, au monde de Bilamba, on s'appelle Assemblée provinciale et quand même en quai de poisson. Bilan largement négatif. Qui s'est tiré les carabos, qui s'est tiré les yolés là. Mais si quand on a participé par exemple, nous avons gagné Banda. Ici l'Olympique, il y a ici l'Olympique. Comment na Banda Lungwa, tout un président de l'Assemblée provinciale, qui est tiré les carabos. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment na Banda Lungwa, tout un président de l'Assemblée provinciale municipale, des travaux inachevés. Tout le place à l'Obaté et le côté théâtre. Dans l'Assemblée provinciale, ah non, cette fois-ci, fini la récréation. Fini la récréation, quand on a lobby, on a quatre émissions, c'est les Canadiens, nous allons suivre, et puis nous allons suivre un peu plus, moi, d'ici que na Moki Mobimba, na quatre chaînes, YouTube, il y a Canadiens télévision. Par question, nous sommes aux Arabes au combat, on tire les régimes, dans la certaine disant la campagne, on va nous répondre, nous aussi, nous sommes au petit monde de la politique. Mais est-ce que, quand vous avez qui est lingué, un repère dans la politique, il y a un modèle, il y a des gens qui t'inspirent en politique, vous avez dit, ah, papa, vous avez la monnaie, il y a un processus. Comme à toi, il y a un moment là, c'est un téléphone, ah, mais aux hommes, on dirait qu'il y a la politique. Oui, mais il y a pas tant autant de président de la République, ou bien c'est ça, pas tant mon le Kanzola. Quand on dit, bah, Mickey, mon le Kanzola, mais aussi la campagne n'a pas avion, votez mon le. Votez mon le. À ce moment-là, il y a l'avion et quitter la tête à Boaki. Notre mini Maïdi Kangini, le modèle. On a ce que la banque a Maître Mini Maïdi Kangini, mon le Kanzolam. Le modèle, on a ça. Donc, on a voté à l'issue Sounan. Et tiens, tu sais que nous avons le Spence. Bâtiment très radical. Constance à Rosaranate. Constance à Rosaranate. Et tiens, tu sais que nous avons Rosaranate. Il y en a encore à niveau. Mais Balobi, il faut que j'aime besoin de la politique. Et quand il m'a modèle besoin, la boulga Rosoa, la boulga est-ce que vous avez conseillé le comme il y a des jeunes, les jeunes, les allés consensus. On va jouer à la politique. La politique qu'on a reçu, on a besoin de sapato. On a besoin de pantalon, on a besoin d'avion, madame a besoin d'avion, et là, on a besoin de la maison. Nous, tous les années. Et là, on a besoin de la maison. Et ça, on a besoin de la maison. À combien de politique, à combien de 8, 4, 5 bureaux, on a besoin de la maison. On a besoin de la maison. Nana koya pona salaka mon la population c'est tout na koya pona salaka mon la population Mario cette fois-ci ou jamais tout ça na yo na kata Kinshasa. Est-ce que le 10 décembre le 20 décembre plutôt vous avez un message par rapport à ma base de nous on va ça na niveau d'abord na niveau à Bandalungwa et puis on va ça sur le niveau à Funa on va ça na niveau à Bandalungwa na ko le babo
le 20 décembre 2023 eza bongo jour ya makonomi likambo ya députation nationale mpona naza candidat député ozopesa numéro te numéro na nga na bandalungu eza numéro 10 numéro na nga ya funa eza numéro 136 ekake bacameraman bazali baza kolakisa déjà bana bandalungu cette fois-ci boke na mbuyema te bobimisaka moto na 2018 bino moko bomoni bobimisaka moto bino moko bomoni bosambrouye te so bokomi na urne boyana oka na mutu numéro 10 na bandalungwa ndeko sula kosala vraiment lobeli na bino j'étais passé na loba yango na TV mpe na loba yango je connais les joueurs et son jeu na kosala vraiment lobeli na bino donc bosambrouye te bovote numéro 10 bana ya funa bosambrouye te bovote numéro 136 mais là omoko na koloba bakandidat mosusu ya kala badepute en fonction oyo baza na funa misusu bakobotina bato balongola babanderola bato awa tozo dénoncer bakotina bato balongola babanderola bato eza bacomité de bazeli botika cette fois-ci na période ya campagne tosenga autorisation te pose toa na campagne botika peuple voilà botika peuple ye moko apona badepute na ye yo oza député osali 5 ans otikala koloba jamais na assemblée nationale na journaliste nazala baplénière na okuvi baplénière tozosu na tv nayebi otikala koloba jamais osala eloko te ata proposition ya loi moko te mais bozokasa kaka biso toyaka kotika bino bozalaka wana bonganzamaka ondire kinshasa yango ube congo yango eza ya bino moko nous sommes des Kinois nous tous nous sommes des Congolais nous tous on a des ambitions botika kotina bato balongola babanderole ya bato bakandidat mosusu ce n'est pas bien peuple eza na besoin bilonga sika na assemblée nationale mpe bilonga sika na assemblée provinciale peuple aza lembi bino bosali eloko te pendant 5 ans bino badéputé bosali rien pendant 5 ans assemblée provinciale ya kinshasa ekufa assemblée nationale bino badéputé ya kinshasa bosali eloko moko te alors botika tour oyo peuple avote bato na ye bandeko zulu baya babilongo mosusu asika ya tokende kovote baloi ya bien oyo ekotala population nze ambata nakanisi tozonga su na réalisation toza susu descente moko te mibale ya ndeko zulu avant tozonga mpo to banosi te bakanga baloba konso mutuka kinywani na bino tango basusu bazali kosala mosala kitoko sur terrain bino kaka pongi ya babebe tala bana ya funa balobi désormais leader na bango aizali se moto moko komo na ye nani ndeko zulu dit je suis funa 2023 candidat député national na funa pe provincial na bandalungwa wapi comme d'habitude baike ba se mobiliser ki na quartier funade pour kopesa je suis funa 2023 merci ndenge asali ete bazala na lotili ki permanent ya malonga si manaye ko sala baksio ya ndenge pona kosunga bana ya funa de bango pe bazalaki ba bénéficiaire ndeko zulu na kozalaka le vaillant journaliste snel eyokaki makelele makasi ya ndeko zulu wapi bazanga transformateur ya malonga pona kopesa kalotiliki nzokande ndeko zulu alobaki situation oyo ekotikala bongo te asalaki pression kino bana ya quartier funade baye kozwa bongo transformateur ya sika makasi kaka ndenge bozali komona yango ya bilili ya 20 000 megawatts oyo epesi esengo pe longoli de l'estage na quartier funade koloba bongo de l'estage babosani yango grâce au ya moto moko komo na yende kozulu pona kondima merci na bango face ya assistance mwana ya funa ya solo je suis funa 2023 apesaki base na ye merci pe atalisi ete mosala ya député ezalaka nini pamba te tango azali nanu député te azali kosala maso po ete population na ye babika na bakondition esengeli population ya funade très satisfaite bango pe bazangaki maloba te papa wana devine nanu aza mutu malamu komoneka aza déjà bien ndenge ayeli biso courant po toyaki na pasa courant apotile nanu te déjà toopela na quartier funade quartier mobimba na commune ya barumbu tozopela déjà ndenge aza wana baje bange babuka biso bata rivière ya kalamu déjà asalaki mpo na biso
baje nkei juste solution à partir à monsieur Djulu ndenge asali ke alobela biso concernant deuxième cabine où il komi lelo na funa yango tozana lelo mo lobate te ezate taper service polo to lelo 3000 tola talo polo ekosila mais rôle na ye alobela biso mambo oyo biso tozana yango besoin banga babuka biso bapanga baza funa buka biso mais eloko wana alongo le puis courant cabine sikeye donc pour amoter à malam kundela biso na quartier Ndeko Zulu, je suis Funa 2023, misala eleki maloba na ebele, miso na bino emoni pe matoi eyoki, Ndeko Zulu, Funa bandalungwa te réclame. Oui, tezongia tozala kati ya rond-point ya Bakao, na kati ya commune ya bandalungwa itawa tosolana, le candidat à la députation à Funa, Ndeko Zulu Jules Boulombi. Numéro 136, Azaz sous candidat de députation provinciale, la commune de Bandalungwa numéro 10. Mais monsieur le message, on a ma polo, ma t-shirt, pour la commune, ma polo, ma t-shirt, ma casquette. Le moni, ma déconné à base de la bandala, la Funa, on a repéré Funa, on a repéré partout à Banzambala. Et on a moni, ma blâme c'est comme des modèles. Il faut voir à moi bloc à Sika. Moi, campagne, ça se passe en Zambala. Ça se passe en Zambala. Mais bon, on a en Zambala. Voilà, je te fournis de Kosoulou. D'abord, c'est comme des modèles. Il faut voir la bloc à Sika. Ça va avoir des champions. Ça va avoir des champions. Donc, ça se passe en Zambala. La bloc, je dis. Ça se passe en Zambala. Donc, on ça beau. Parce que le bloc pas polo, il est commis des modèles. On repère ça 10 000 fois. On repère ça polo. Le bloc changer ni la finale. Biso faut se battre, biso battre. Autour de notre député, tout se battre, tout le gouvernement moulingé, chômage si là, va créer un emploi, la société sont à ébélé, la société sont à ébélé, comme ça là qui ça mon tumenge, bah l'eau bakambisi, qui est coupé à mbisi. Là qui ça ne va pêcher. Mais ça represse à mbisi, le presse mbisi, le presse mbisi, le presse mbisi. 4 monsieur mon problème. Mais ah zéro, bah mi, boya, bolobi, c'est la pêche moi avoir. Moi, na cité un loi tout fait, na toujours na bat. Na assemblée provinciale, toi assemblée nationale pour na collaborer la population. Et puis na iso ba élire nai na kozonga pour na remercier cette population pour le président Moussala. Na kosala ndengwa na kozonga pena na kana commune moko na zo remercier population na ina bandalungu na remercier population mais ça fait 4 ans voilà ndenge ba président Moussala pour to bon ça naka ba président biso population et ça bateau bazao mais il faut qu'on wana au changer la idée Mariambo on est fatigué de voir le même figure cette fois-ci ça doit changer la majorité il y en aura mais avec les nouvelles têtes de nouvelles figures. Parce que le même figure nous ne sommes pas des accompagnateurs, nous tous nous devons participer au jeu. Parce que Bongo et Zali, Maïe et Zali, Koloba et Zali, pour que l'Assemblée provinciale, depuis cette Assemblée provinciale a fait un bilan largement négatif. Nous ce photocota pour te faire rayonner en haut. Pour te faire rayonner en haut, l'Assemblée provinciale et là qui pondu pendant 5 ans, qui a failli à sa mission, il faut de nouvelles têtes pour faire rayonner cette assemblée provinciale à Kinshasa. Na parlé du peuple, Tozawana Toroloba. Et puis c'est de foula bat. Tu foula et belé. Alors, puis c'est pas de foula. Papa Malabi, pose papa ma question, me repose un peu à foula bat. Mais le papa m'a dit n'amo pe na wana solo. Ba wera ba foula bat. Le wera le bi yemo pe kandidat na bulumu. Alors, où est le problème? Puis surtout ba wera son. Faut que les ko siéger. Où est le problème? Tu vas accompagner Bateau. Et comment on va continuer la soupe de la recette? Deux petites questions. Là, je m'adresse aux bêtises sur Andalois. Andalois que tu es, aux journalistes, moi, la vie de moi reflète sur les Agaka. Les Ali. Le coup, c'est tout le monde en tout cas. Les Guinéens fallu faire en tant que moi la bandale. Dans l'arena, samedi, mais on va y dire, même tout ça, c'est un fait d'état. Il y a autant de Congolais, là, je m'adresse aux Congolais que tu es. Au moins, on va tirer la fantique. Au moins, il y a ça qui est fallu. Nous avons la fantique, nous avons la poto, nous avons la cimetière, papa. Nous avons la poto pour la cimetière. Totika. Tant haut, ça a fallu. Fala ça le pumu, na le lendo, na le fundu, il y a musique congolaise de banda. Mais nous fallu sur la bêtine arena.
et sa fierté à Bissot Congolais. Allez, où est le mal? On doit évoluer. Tout a fallu avec ta concert naïe. Et ça t'a naïe. Les lois, ça t'a fallu. Au moins, nous sommes dans quitté journaliste. Pour aller qui dans ce là et vous allez là-bas. Nous, on a fait notre temps. Il faut quitter tout type de balai. Les lois, ça t'a fallu. On a souhaité fallu, on a fait bonne chance avec ta concert naïe à représenter. Dans les mots, couleur, drapeau, il y a la République démocratique du Congo qui est flottée. Ce n'est pas un peu à remettre un mot, peu à ça la plaie. Comme d'habitude, quand ils ont fallu, côté un bateau dans les routes, pour ils ont papa. Fallu, il coupe par bonne chance, conseil à Rennes et le capitaux pour continuer dans le coup de Mboka Congo. Dans les si fait un matin, vous aurez rapidement, si vous êtes accompagné, vous avez appelé la directeur que aux amis directeurs d'information, la niveau sur la carrière télévision, vous avez cambali tout service à sport, la carrière télévision, vous avez ma série d'hiver en tout cas, les pas les bêtises deuxième journée, aux sportifs. Il casse aux amis. Ah bon, on arrive dessus, dans un match de Pologne au Soudan, 1-0, très dessus. Mais là, on a reçu dans Sébastien de Sabre, Abandaka Kobanda, Abandaka classement dans l'équipe ou Abandaka. Parce que contre le Soudan, en Libye, ce n'est pas l'équipe qui est Abandaka qui contre Mauritanie, dans le stade de Marty, et pas les Bissot à la vie. Donc, à éviter le Kowana, parce que troisième journée, et ça plaît éviter, tout ça dans le Sénégal. Mais nous, on a ce pays. Bah, car ça a tenu le Sénégal en échec, donc Soudan a 4, je crois, Sénégal a 4, nous sommes à 3, donc car ça a il n'y a aucune source que Sébastien de Samba Soloni, na Kalimwendo, l'avant-centre à Rennes, na Van Bissaka, le lieu droit de Manchester United, et ça bien, là, ça va le Van Bissaka, par contre, l'équipe nationale Angleterre. Entraîneur en Angleterre, Agotika n'aura jamais qu'on soit défenseur, Agotika défenseur à Manchester City n'a pas choisi. Van Bissaka, Solana, Sébastien de Sable, il y a qu'un Europa pour continuer l'éliminatoire à la Coupe du Monde. J'ai la foi, naïbi que l'éliminatoire avec faux pas contre le Soudan, et c'est un autre côté, mais Sébastien de Sable n'a pas passé. Naïbi que cette fois-ci, Ekosimba. Et bien là, nous sommes dans le Sénégal. Mais le Togo a tenu le Sénégal. Donc, pas laisser évoluer. Pas laisser évoluer. Tous à la calme. Mais Sébastien de Sable, comment Bandaka dans l'équipe, au Sobanda. Et puis, le Moussous. Sébastien de Sable, dans le Bissau, Bakam Boisson dans mes formes. Bandaka Fiston Maël. Bandaka Fiston Maël, à nous sommes à côté après. Mais chaque soir, à côté après. Bandaka là-bas, quand on pas, là-bas, oui, ça, au côté après. Il y aura peu de et vous allez bien, mais bonne chance, n'a que Léopard et Rosomba. Pour moi, la cour ça va sous Fitate, Imanate, Renaissance, un petit peu la Léopard. Léopard, même pour moi, c'est un bouton mami. Le mot diversité, le mot côté, là, les résumes. C'est-à-dire, c'est un respect pour la diversité, pour les à la 400 montes. Que Betty Masolo là, que Betty Masolo politique, que Betty Vision là, que Côté Masolo musique, toujours d'actualité. Que Côté Masolo sport, toujours d'actualité. Je pense que le profil est pour moi le profil idéal. Dans l'Italie, Colombia, ma population. Il y a commune à Bandalungwa, la seule provinciale à Kinshasa, le profil pour l'engagement de civilisation idéal dans l'Italie. Nous avons pour l'engagement de la bande, il y a Funa, la députation nationale. On peut nommer l'Innovasuka. L'Innovasuka, il y a une Bandalungwa. Bandalungwa, il y a une confiance. Vous votez numéro 10. Il y a un numéro à Messi, et un numéro à Mbappé. Vous votez numéro 10 le 20 décembre 2023. Pour changer ma solo na Bandal. Vous votez un candidat na Bandalungwa. Vous avez fait l'Assemblée provinciale comme chanteur. Après l'Assemblée provinciale, comme une forme. À Sali et l'autre pour mon côté. Bandal, il y a un terrain municipal. Les travaux inachevés. Nous avons fait comment dépôt Bapoussou, 5 anciens. Babomisa Rangote, littéralement Babomisa Rangote parce que nous avons Bandal. Vous avez mon lobby. Si vous votez les Zulu, mais quel est l'on a fait ça? Même Fatia Boyoka Naï, Baroyo Bomusabile pour Anaona la lobby. De Fotarat, à comment on est chanteur. De Fotarat, à comment on est sapeur. C'est Fatima la Bandal. De Fumolamis. Bon voter, nous avons Marasaki à Moutouté. Oh, c'est un bon. À son massacre, porter la mallette. De voter. À raisonner dans l'Assemblée provinciale. De voter, Ndaï, comment on a relobé la bino. Nana Mora a fait sa binoté. Nana retourne à l'école. Nana retourne à l'hôpital. Et ça, nous sommes là à député. Nana Royadaka. Pour nous voter dans le dit, dans le niveau de l'Assemblée provinciale, pour nous la Molobé Nabino. Nous devons changer cette classe politique.
Tu vois qu'on y m'a télé député bana banda 2011 2006 kaka bango. Tu vois au tika bango te biso pe photo ta parler du peuple. Bana funa faut que ça a chance de voter numéro 136 na funa. Ngana journaliste de l'obité ba journaliste surtout de voter ba décevoir bino. To be ité mais ngana ko la différence. Wana na so le bango. Na ko ki na bino te na ko matisa voiture na ngai kitalatala te bo ba le monde ngana bandal na ba wa ofanda na bandal ofanda na bino bo monde ngana kalamu bo monde ngana selema partout. Merci na bino na ebike de pesa na confiance de voter journaliste de ko Zulu. Ah bo voter ngai numéro 10 na bandal 136 na funa bo voter. Bamisusu on a ça na robaki na funa ça na 12 places 2 et c'est le mot ils étaient gagnés de douille. Merci na ba soutenir. Merci à Michel Wabika, l'homme qui s'habille en chemise présidentielle. Chemise jeunesse a tellement cher, il faut que Michel Wabika. Merci Michel, merci à Gérard Yobi Boke, Kamaï Nana à classe. Yo Wabi mon classe Nabino. Boya Bokitaka Kaboye, te bi place au Moutite, au côté Mourema, au Ngandaloa. Te deux ans, on a beaucoup de procédures dans Bambo Kanabino. Petit de la biso qui s'assèse à Isso. Merci à Gérard Yobi, merci à Sylvie Bongo. Moi, la banda la solo. Merci. Papa Lana Koibantimba, on a fait la équipe nationale. Merci à Solange Poilé, merci à Ange Kassa, merci à Jimmy de Bakaya Mobima Bandai. Merci à l'EDG, Martin Koussapanu. Oh, Salingaï, Narotika Robosa na Yamote. Déjà, on a qu'à Martin Koussapanu. Merci. On a qu'à sa ministre des Finances. Merci. Soka on a béni. Malamoko, a mis téléphone. Deko Zulu. Merci à Leki Nabiso, Mwana Nabiso. Jason Maël Basakisa. Voilà Mwana Nabiso. Mwana Mouninga Nabiso, Papi Basakisa. Repose un peu. Jason Mwana Nabiso. Merci l'assistance. Tozana Bakayao, rendez-vous le 20 décembre 2023. Merci. Honorable Ebi au moins, il y a un candidat dans Ngiringi qui peut na funa. Mais ils ont préparé tout ça sur la kitoko kwa mutunanga. Asoba ngate po ya sa zui, ndape na sena zui. Yo soba na ko approcher na po bi ko souhaiter. Au moins Ebi Yeli. Asa zui. Merci. Honorable Ebi Yeli. Merci na bana banda nyonso. Merci na bana funa le 20 de Bas Bakayao. Bon voter sa perte na chanterité. Merci Mariam. Merci na canal qui soutient canal qui nous fait en bata. Merci Mariam. Merci à Draye de Rosie pour avoir dit de Rosie ça. Si ça va de Balara, moi ça c'est pas ensemble. Si c'est bon de Balara. Pour le demander. Si c'est bon de Balara, on parle ensemble. 136 pour la FUNA, numéro 10 pour la commune de Bandalubwa. Merci à deux équipes techniques. Véa Mbata, Véa Baoumou, Freddy Kakidi, Tony Bindadia Tabao, Image Amouro, Patrice Mboussara, Sarah Dango, sans oublier le maître Didier Deschamps, la personne à Moté, la personne Moté dans la dossier, la personne Moté dans l'intérieur, dossier dans la division, émission sur les mots Zango, donc la YouTube, sur les coups les amis de Tinda, les hommes sur la vidéo. Merci de résumer, la confiance de ça, merci et bonne chance. Merci. Merci. Bonne chance de résoudre. Merci. Donc, 136 na 10. Mama tabakita. Bandale telema, banafuna to telema, ngonga e pelemi, yamaponami, kandida na biso, Jile Bulembi, Masianga Ndeko Zulu, mwana kwetu, mwanetu, mwana na biso moko. Mayaki ebele kolukala vote, epai na biso. Topona bango bazwa mbakima biso tokoma komona bango kaka na baita ndoike. Tu me connais toi? Hein? Moi je suis député. Hein? Moi je suis député oh. Mbabosa na base Jibulemi Ndeko Zulu mwana ya tongo mwana ya midite mwana ya pokwate bango bayaki na midi bazwa
bazongela tongo na bango basusu bayaki na pokwa bazongela tongo na bango Gilles aza na adrese mosusu te kaka pene na biso akotika biso te akokima biso te na moke azwaka na journalisme bilembo ezomonana tokomisa ye molobeli na biso akosala ya mingi Gilles mwana ya tongo mwana na biso moko candidat na biso numéro 10 Gilles Boulembi Masianga Ndeko Zulu mwana tongo mwana na biso moko je suis funa ne choisis pas les anti-valeurs makala selembao ngiringiri kasavubu banale bumbu kalamu candidat na biso Gilles Boulembi numéro 136 je suis funa mwana ya tongo tongo Gilles Boulembi Masianga Ndeko Zulu mwana kwetu mwanetu mwana na biso moko eyaye biso tokovote Gilles Boulembi eyaye biso tokovote Gilles Boulembi candidat na biso Gilles Boulembi mwana tongo tongo candidat na biso Gilles Boulembi mwana biso moko eyaye biso tokovote Gilles Boulembi je suis Bandal députation provinciale numéro 10 finale je suis Bandal Gilles Boulembi numéro 10 eyaye biso tokovote Gilles Boulembi je suis Funa députation nationale numéro 136 je suis Funa Gilles Boulembi numéro 136 je suis Funa Bumbu Makala Selembao numéro 136 je suis Funa Ngiringiri Kasavubu numéro 136 je suis Funa Bandale Kalamu numéro 136 eyaye biso tokovote Gilles Boulembi candidat na biso Gilles Boulembi mwana tongo tongo candidat na biso Gilles Boulembi mwana biso moko eyaye biso tokovote Gilles Boulembi eyaye biso tokovote Gilles Boulembi batikala bino nakina bamona matango tango je suis Bandal Makelele Ifengo Lubudi Adula Ndeko Zulu yewana Danisi Pasi Tama Tulwenga Yasha Shubeka Bangu je suis Funa Bala Yolo Wapi Yagabi Batuki El Paris Gilles yewana oh Ilve Malanda Kenny Kaninda Gilles Combe Botika Gilles oh les amis d'élite Serge Mokanda Jean Papi Mayo Charles Delemba Marie Belpa eyaye biso tokovote Gilles Boulembi eyaye biso tokovote Gilles Boulembi je suis Bandal numéro 10 je suis Funa numéro 136 Gilles Boulembi eyaye biso tokovote Gilles Boulembi eyaye biso tokovote Gilles Boulembi candidat na biso Gilles Boulembi mwana tongo tongo candidat na biso Gilles Boulembi mwana biso moko